Mbote lisusu bandeko nanga bino bandeko oyangai to komi samedi lelo tozali 22 août 2020 totikali na quelques jours seulement sanza oyo ekoka kosila masolo na député to kende malembe bandeko nanga na bandeko oyangai bobo sanate lobi dimanche nde tozwaka ba audio na bino audio ya 50 secondes otindi entre 6h ya Kinshasa jusqu'à 8h. Ozana mutuna kutuna, ozana information kopesa biso, ozana remarque ya kosalela biso, eza lobby tobetaka ba mwa masolo wana, lobby ezalaka jour ya ba réaction na bino, bobo sanate 6h ya Kinshasa, aujourd'hui au composé numéro plus 243 9 98 311 332 otindi audio na yo entre 6h à 8h, wana ezana chance ya keleka parce que ba message kotaka ebele bande konanga. Yango bamso ba ko kondana kabiso depuis natinda ki message nazo réagir parce que nous recevons presque plus de 10 000 messages sur WhatsApp à ce numéro là par jour. Donc yango ana bokolimbisa biso soki nazana téléphone na maboko te pendant 1 heure 2 heures na koti na WhatsApp te yebake pona mon message moi problème. Mais lobby toutes les questions nyonso tolobeli la semaine oyo tolobela kite bozanango oyo boyebi lobby entre 6h 8h otindika audio na yo na masolo na député na numéro wana topesi bino pour que tokoka ko répondre toyoka pe ba info mususu ezandengo wana mbote bisika bozwami mama moko atuna jinga lobby yosko abenyinga lobi ndeko Eliezer yo ndenge nini kaka mamuchabu alekaka mikolo nyonso na lobi mamuchabu alekaka na nini atindaka ba message na ngongango esengeli. Voilà, masolo na député, tozobeta masolo ya procès ya VK, tokobeta masolo ya oboyoki ya makambu ya entretien téléphonique, ya Jean-Marc Kabund na VK, tokobeta moi masolo ya tumwa makambu ebele tokozonge la dossier ya Kasumbalesa parce que j'ai reçu un appel ce matin, olingi lobela makambu wana. Nalingaki nazonge la 4e épisode. Il y a sortie médiatique, il y a honorable Christelle, députée provinciale, la suppléante de son père, Alphonse Ngweka Sanji, mon collègue, Oyo Lelo, vraiment baza à la une d'actualité. Masolo na député. Menako banda Masolo OET sans qu'on présenter d'abord, ma condoléances les plus attristées. Na grande famille, il y a UDPS. En particulier, mais en général, na ba Congolais nyo surtout pour la disparition ya moko na biso papa Guy Lufulwabo akufa kilobi Guy Lufulwabo aza nani ndenge bozomo na yewana Guy Lufulwabo son vieux que j'ai beaucoup aimé pour la simplicité na ye. Guy Lufulwabo azalaka premier suppléant à Maweja Dounes na élection en 2011. Yenda Jackie na place ya Maweja Dounes au Parlement en tant que député. Guy Lufulwabo, je l'ai rencontré un jour tokutani na Oya nganaye aye penzana bana na ye ba utaki poto bana na ye basi aye azo présenter nga bana na ye à la ville de Eliezer. Banana yo bangoyo bautaki bayaki kota la bichon ainsi de suite. Je garde encore ces souvenirs là. Eh ben, il est parti depuis hier. Abel qui avant, après qui bien, mais on n'a pas compris. Lobby a piqué crise et il nous a laissé. Et le Kali, c'est d'être mis dans une caisse. Nyoso. Et la vanité. Nous sommes à vanité, mon qui pèse compliqué. Lobby pena kutana kina likambu moko bo nanzela. Tangu nako kende nanzela namoni deux cortèges. Liboso namoni basoda bako kimambango. Bazo sala nini? Basoda ebele. Et bazaki ba capitaine, ba lieutenant, ainsi de suite. Natala na sima basoda nazomona Corbière. Et memi moko na bango. Oh. Na sima ya cortège wana ya
deuxième cortège ezala mituka misato batie ba fleur bango eza pona mariage masolo na bandi ko réfléchir na lobi voilà pendant que ba mususu bazana mawa ba mususu bazana bisengo mokili salema ndengwana mais na suka ya nyoso na caisse terminus ya mutu nyonso terminus ya biso nyonso un jour ezala nga mutu nazoloba ezala yo mutu ozolanda ngai suka yango wana lelo tokolela papa Guy Lufulwabo il est parti bana batikali madame atikali nyonso akokaki kozala nango etikali nyonso etikali eza kotia ye na caisse azonga bisika uta yango na bitunaka mpona nini tokobomana mpona biloko tokotika paske tokuta yango tokotika eza lokola mutu moko ozwi ndaku une maison meublée okuti biloko eza na kati okokota okobimaka na valise na yo ndenge okotaki me ndenge biso toyaka na mokili toyaka ndenge wana yango nakoloba soki tosali PMS epesa moninga sourire onga nakoloba mutu aza oblige te ya koya na nzela na nga mutu aza oblige te bisika nyonso ozali ezala na quartier na bino ezala na parti politique na bino ezala na église na bino pesa moninga sourire c'est l'unique carte oya mutu soki akomi na suka alingi akufa nyonso tosala ba succès korenye basi bisika nyonso mibali nyonso etikalaka paske mutu akendaka obele ye moko sungaka moninga na yo sungaka ndeko na yo tango oza nanu na force tango ozomona nanu 100 francs sungaka ndeko na yo natalisaki bino lobi jeune garçon oyo kabangu ndenge alobi kombo na ye. Et quand je cause avec cet enfant, ils apprennent à stimuler que l'enfant se sente. Azana presque même situation na Olivier. Olivier ezande mama ya soda, balinga ipa civil menuisier. Baboti mwana mama soda ya mura ake front, ake soki wapi, ayeba na kalisute. Papa oyo azalaki menuisier akufi. Mwana tikali tango azolinga kende classe batuti ye mwana katani lokolo. Les malheurs commencent. Est-ce que cet enfant-là n'a pas droit? Il y a un jour, Olivier wana komi lelo mutu na mboka o. Il a aussi droit. Et je suis content bande konanga quand les sourires ils ont commandé le nyamutu. Cet enfant-là mukolo na mona ke liboso ceux qui ont des ordres azandengwana, mais j'ai trouvé un garçon bien, un garçon intelligent. Tangu to sololi to keyi to sombi bilamba to sali nyonso. Olivier azongi bogar akati sisuki ceux qui otali bien. Mwana penza elongi bandi kokita. Nous avons mission de stabiliser d'abord le moral. Yabato. La même chose, tant on attend la Giovanni. Et je suis content, je me sens heureux quand je me réveille. C'est Giovanni qui appelle, c'est Olivier qui appelle, c'est Victoria qui appelle, c'est Samuel qui est là, c'est Dorcas qui est là. Banatouana. Je suis content chaque jour. J'ai dit, oh, Dieu est grand, Dieu merci. Nous marquerons notre passage sur la terre des hommes. Yamona ko yebisaka bandeko. Bandeko nanga to linganaka. Totika koloba que c'est le gouvernement qui doit faire ça. Oui, ce qui gouvernement salité totika to sala ndenge nini. Ce qui tozala ka gouvernement, Olivia kokaki ko sekate. Giovanni kokaki ko sekate. Victoria kokaki ko sekate. Bana nyonso tu wana nazo tali sabino nanu bana mike. Avant que to kota na ba personne avec handicap et tout le ko yozomona. Ndenge ozomona ba o bazandenge na bango, ba o bazonguluma, ba o bazotambola nini, ba o bazana problème ba sa ba tu nyonso tu wana ba kokaki ko sekate soki tozela ka gouvernement. Et belendenge ba komona bango wana. Moko ministre ango ya
délégué à personne avec handicap à yebi bango ta tika la jamais comme on a bango bamso balata ba polo na ye na fatika tika balata alors qu'en réalité pour ça la nomination il y a création à poste wana ezaya teke batala kanenge nini chef de ce qui chef de l'état simbio eza synonyme yake azo linga bokoma au même titre que nous tous mais on doit sentir quelle politique on définit dans ces secteurs là. Et comme il faut se rejeter par responsabilité, il y a l'obité titulaire ou il y a affaires sociales, il y a un problème. Ou on a l'obité, il y a une compétence, il y a Steve Mbikai ou il y a action humanitaire. Bande Konangai, il se jette des responsabilités comme ça. Tout ça, la nengenin, tout bois qui s'abande Konabiso parce que ceux qui sont nommés pour na musala ngo bazo koka kosala te. Et là, on a zolo bawana ndebo et débat. Ce qui moni, madame déléguée, n'a pas personne avec handicap. Il y a l'objet à ça, kaka, les titulaires, bien la dame qui est là titulaire, oyo affaires sociales, yende mutwazana makamunyoso. Batala oyo titulaire wana problème ezanini. Te ngaite makambu wana ezaya Steve Mbikai. Action humanitaire ezalaka, ils ont intervenir na place nini. Nous avons des fois une difficulté et de définir ma compétence na biso et d'arrêter une politique dans le secteur où nous mettons biso. C'est compliqué. Si quoi bande konanga to tika bande konabiso parce que zawa. Lelo mwana wana kabangwaye. Azika boyoki histoire mwana wana. Mama na yatika ki mwana ziki. Baye babeti mama dépassé, papa soda, pe ya mura, asiatika mkumba na ye akenda na ye bitumba. Mama wana tangwa tikali, qu'est-ce qui s'est passé? Lokola mwana na yaziki batuba ololie batuba betie, la maman s'est décidée à commis pesa liwa. Elle s'est suicidée. Maman wana ami bomi a koufi. Et l'enfant est resté. Na kokonae. Kokonae ye wana. Azolo baki libela mela mwana oya mela ka libele nanga yo ainsi de suite. Ya nini? Ya mabela ngwezo bima eloko moko te. Azo sagana nanga ndengwana. Mais Dieu merci, cet enfant là à cet âge aujourd'hui. Mais tant que vous avez passe, bazali ko expliquer. Bien. Dans la sauce, dans la sauce, dans ça, eux, ça va. Bien. Oh, ça va. C'est bon. Ça va? Papa, on était. Maman n'a avant qu'on fasse la qui peut faire. Ya goza bejite ndio ndengazana nikoleza ya kukata na ya kugumba mafuna kati nikoleza na kati sikoyo etungisake akokaka kolala hivi pale teza moto azikaka sikoyo alala kati vanda kaka azaka moko soka lali banzi moko ya bien boy oya ikolo oyo akolala bien kasoka zongi koto neti pena mkuwe bandio bima na mupanzi na ngoli tala ndenge mkuu wangu il faut ça opération donc c'est que mkuu oyo ekomosala neti elingi ya kotobola mpe awa na kati ekoma ekokata nde botin sikoyo alalaka te na butu nafandaka nde mingi mo ye koya ya makasi na butu soko ndako eza na molunge makasi okomona ye komibwaka natala place yosko ozikisaki nini te ye erabotamaki akokisi 29 jours nga azalaki te nakendeki kote ya buma kokata bakoni mpo natekaka nanga nde bakoni nakende kokata bakoni wana pauvre mamani azalaki na bomo siko mama atikali na mwana atiki mwana na musika ozolianga na baforme bozitina betina ozolianga na baforme okanelinga obi asentir mpenza ke bogara alia betinanga siko olienga tala ndenge obeti forme tala nga ndenge na beti olienga betinanga ya bangu te doni
nde papa mama na ye nde moto atikalaka kozikisa ye sikoyo shoki wana le mpe lekaka mama mipelisi amibomi amonaka mwana le aziki ndenge mokili ekangaka ndenge babetaka ye mama ayokibonga ye matikelaka ngai ye amiboma ye moko mama na ye wana papa na ye asi akufa papa na ye azalaka mobali asertaka ye akendaka ne bitumba soda ya kote ya nani bajiya atikaka ye nde na zemi ya 3 mois bajiya yango Olivier mama na ye jiya bokolaka ya te ya mama koko abuti mama ndenge ye papa ninga natikala kovivre mpenza boye mwana ayebinga nga mpe nayebi ye ayebi mama te ameli na ngai oyo wabantire ebi yono Dieu merci. Ok, dans la classe. Vous êtes dans la classe. Dans l'école. Hein? Je m'en vais où tu es? touti na quartier Bel Air liboso ya Kanse. Seke soko kiti ne ronko kolekise. Olongwa wana ndo kebuma kuna ulwa koni. Naza kokota baseini sona bazambana na kindi kota basinga yinga na mama eloko tokosala eza nini tokotala jour nini masa akoya bakena na hôpital na Uliri ouais bomoni mama Iva batali ye comme ça toyebi ndenge napesaki bato ya bedali ya wana rabiko parce que il faut baopere ye elle m'a appelé hier. Hein? Mas, on va la semaine prochaine. Ça va? Ah. Comme ça, ce qui est la semaine prochaine, c'est à l'hôpital. Bataille après Tiombo, Boité. Danger. Non, il y a un petit nana. Voilà, c'est ma soeur qui est en Boité. Merci, papa, tata, Nzamba, Pambola, Makasi, Atombola, Nakata, Misala, Nyosozo, Salakona, Bis. La Kumisi, Nzambe, Makasi, Nzamba, Bata, nayebaki te lelo lero akota na quartier ne eloko bato bakokomisa yo makasi etina longe bato na quartier danger merci na baninga nyonso bayambi biso na bapesa transport mas parce que otambola maboloti kuna namoni te na sud biki na ye mpo na nzela glace merci mwana wana aza na souffrance oui lokolo zonga mobimba te mais on peut quand même faire une opération enyoloka mwana azala impale azalaka moi à l'aise. Cet enfant là azaki même pas na kane azozwa nzete wana ezotuba ye awa pour que atambola nango bande konanga parce que kana onga na pesi mwana wana ngate mtu na sombaki kana wana batinda kyango ise réceptionner là et pas maman Misha tangwa yaki na biloko ezande komoko azali banda ne mtu achaki mwa kane wana esungi mwana esungi la complémentarité mais comment on a bato moko ba telemi wana te wana musala ya député te wana siko musala ya député zanini botala même na journalisme otozali je prends toujours l'exemple ba pesa kinga est pas un acteur politique alors binde ko Eliezer pour diviser déstabiliser une communauté bakenda koluka banguna te eza kobele la wana te ba Rwandais ba Ougandais ba Burundais za lokuta. Et puis, Batouana, ce qui bobani ko loba makambu, bango ba komaka. Et là, comment les distraction? Mais c'est toi qui nous distrais, monsieur. C'est toi qui nous distrais. Yo nem tozali ko distraire biso. Depuis Obanda, combien d'années? Attends, Jésus vient bientôt en Ouezalakate. Depuis Obanda. Et qu'est-ce que tu nous as apporté concrètement? À part qu'on diviser les Congolais. Alors, c'est ça la politique. Pour nous diviser, pour nous déstabiliser Batou. Dans la communauté, bako créer des blocs. Bloc, ya bato babengi, baza ya maïla mouké pour ne pas dire que bazoba, parce que bazoba ça frappe quand même. Na bato baza moins excellent. Aux autres, la même awa nenge tozali, parmi nous journalistes. Et ça, les journalistes, qui saka tout le temps que de parler des autres. Quoi attaquer bande kona bango. Mais pas ça idée papa, journaliste azaka, musala ya ko informer, ko former na news.
mutu akosala kuna te ezaka kovanda bandi ko attaquer oyo et puis ba recruter bango ndengwana bafuta baliaka nde na o wana parce que reportage ya malonga sala izate émission ya malonga sala izate ezaka ndengwana kotambola. On a pris le médiocre d'entre nous pour les opposer aux autres, aux excellents d'entre nous. Bazwaka bloc ya ba médiocre. Ce que tali ezandengwa. Ne yangonga na zoloba. Combien de fois on me fait des propositions? On de les il faut bo sala boye. Tozo estimer que boko di kozala na lobi papa. Moko bo respectaka bisoti. Na lobi moko bo respectaka biso. Vous allez me mettre ensemble avec les gens que je vois que oyo est vide. Est vraiment vide. Bazo sala pona peut-être que c'est qui sabino pona ko tromper. Pour que lobby to fingana et comme lokola wenge. Et comme wenge tonya, wenge maison mère, wenge BCBC, wenge El Paris ainsi de suite. Ngana za mutu ba wenge te. Yango moni tozana tokomi wapi combien d'années? Oyoka tokomi wapi bis ezalaka te. Il y a ceux qui ont tenté. Nazonde moko likama otali mutu moko ke osunga ya sengio ou approcher lobby abimisi manzaka. J'en ai connu avec je crois 2 personnes comme ça. 2 personnes. Et j'ai tourné la page nazokende. Namto ba polémique. Et tozandenge tozawana na ba collaborateur nanga o tozana bango ba jeune frère nanga. Totikali tozanengwana. Nous marchons dans cette logique. Et tant que vous avez bloqué ya ba médiocre ba tchebango. Bino wako kende kuna même parmi les acteurs politiques. Vous trouvez que ezana ba classe politique musu ya ba oka kombo abatu koluka ko critique. Jalousie ya nini? Ça là quelque chose pour na yo moko. Yangona koloba bande konangai. Vanité des vanités, tout est vanité. Nyonso otozali, même bilamba tokolata, tokobeta tolo, tout ça un jour ça va rester tokozonga. Tango zozo un likuta, olia kosomba ka bilamba pour que batuba mona kayoke oza prêtre. C'est qui s'appelle moningate? Et je vais encore insister. Quand c'est qui ça moninga oyo, il faut quelque chose qui vient de votre cœur, yangwe pesaka bien. Au penza au sentir que non, au sali un geste. Au sali penza geste quoi? Lokola ozo sali le mwana na yo. Mwana ke mwana wana kabango. Mwana wana ozomona. Aza mwana na yo okozo ndenge nini? Okoza la parent irresponsable o boaka parce que mwana bimina handicap. Je vous ai parlé de Gedel, la fille ici. Oh papa na ya yo ji ndengwana abomi même libal. Yoko ya lisusuté. Cette fille-là, je crois que avec encadrement ya malam, elle peut devenir une grande dame. N'appelle ça cabine exemple tous les jours. Il y a Nathalie Moussa. Ni tete, mutema munene ya mama na hi. Yango moni to respecta ka ba mama na biso makasi. To respecta ka ba mama na biso makasi. Ce n'est pas facile. Ya komona ba papa sur les 100% ya ba papa au komona peut-être 30% de ba supporta ka mwana ya etawan. Mais la maman reste avec son enfant. Azo tambola na ye, bazo seka ye na quartier, azo kumba ye na mukongo. Azane ngwana tia ko kolisa mwana na ye wana. On doit respecter nos mamans. Voilà pourquoi nami tunaka okomona pena kati ya ba mama na biso bazo manipuler yo pa ba médiocre. Bazo yo lokola torsion batinda ka yo finga oyo obani ko finga. Une maman ne doit pas se comporter comme ça. Une maman ne doit pas se comporter comme ça, mon Dieu. Ce qui botali malam. Sortie médiatique et honorable Christelle Mwanango Kassange, mon collègue. Afinga qui chef de l'État. Afingi première dame. Sous prétexte que Bayochi que première dame n'est pas raison. Que Bayochi que première dame yende mtoazo somba lupangu wana. Donc azangi lupangu ya kosomba même soki alinya somba akende kosomba ka lupangu en conflit. Tango afingi batumi bale wana. Soki otali batu bazolo bela mingi première dame. La femme est sacrée chez nous, biso bantu. Ce sont nos mamans. Yango moni ngai nakoza bandeko na biso misusu ya poto. Oh bazwa ba maman moko batie bango. Finga Eliezer bavandwa.
tala ba titre ngana zo tala kana zo seka na lobinzambe na ngai na ko réagir et pas ba mama na kozwa libabete bakolisanga ndengo wana te bakolisanga ndengo wana te mama zakaka mama batie wana o balobi o ba mama pareko ba ye mabe ba finye les airs mabe na ko répondre te na ko répondre te ndenge papa moko abenyi ngai lobi ndeko les mutu moko na Londres asaleli nga capture alobi bozo finga ngai la personnalité ya mutu na lobi papa d'abord il faut ko yeba mutu est-ce que landi on a landi te na lobi il faut ko yeba mutu naza na éducation ya ko finga mutu te okobimisa jamais ba vidéo ya monsieur Tambo azo finga wana eza éducation nanga te biso ba villageois to kaka na habité mutema ya okobana ndenge nini kofinga eza éducation tozwa te l'injure facile te kaka wana Kinshasa nde na moni bakomisa bato ba prêtre wana finga kama be wana mbanga danger wana fi Gaitambwe makamboyo pardon azanani wana prêtre wana mbanga danger donc wana finga ka trop wana penza mbanga danger wana kolukadeli kamte ndenge collègue nanga actuel collègue nanga et un frère Douge Kulungu aloba nanga lobi mon frère ngai soki na zuli kamuna mutuboy na kokeni na fukamelie le seke pardon parce que denga ko fingela yo ngana ko kati calculer dans une communauté tozana batu to komisa ba prêtre parce que ba fingaka donc wana fingaka mabe manga danger pays azola ta costume azapena mwasi azapena bana uzotambola pe na mituna ka batu ngo tango batambola ba miyoka kanengeni parce que ngai tango nazomona kizengi nalobi papa ngai nazomona yo nalobi oyo azamutu te parce que comment yo ko vanda oza penza na réputation caché na yo ba pesa yo et pas batu eza yake yo finga ka makasi mbanga danger mbanga danger wana finga ka trop mbanga danger ozola tape costume olati cravate yo wana ozomi kumisa mikunda kufati mikunda ko parce que tango bazo qualifier yo ndengwana donc balongoli yo lokola babimisio ata soki bazoba bazalaka yo za plus zoba koleka batu nyonso ndebo yo bazo finga yo wana mbanga danger wana finga ka trop wana mbanga danger yango moni bande konanga il y a eu cette histoire là dans les combats batu babanda combat pona ko défendre mboka na bango pona ko talisa batuke ata soki tozali banda mboka na biso ezaka Congo toto lemela yango et les gens ont détourné ça bakomi ba prêtre bakomi ba mfumu bazo tinda bato ale bokende ko finga bango bavandiwa bino pe ba mama bino wana ko finga je dis mais où sont nous toza wapi toza place nini et na minute oyo na lobaka na bino à un certain âge muto akoka kalisu ko vanda libanda te poto tokendaka yango à un certain âge mutu mutema ezongi kaka ese komi na mboka na ye makomona mutu azosala tout pour kazwa raison ya kozonga te oboma batu otekanda kuna bino otima na nyongwa mutu ozokoka lisu kozonga te ozo créer une incompréhension créer onga kuna na kozala l'insécurité za lokuta mais soni ya place mususu ezani lelo Martin Fayulu madidi azongiti bayena Adolphe Muzito okomona mutu azoloba ki azo soutenir Fayulu mais Fayulu akenda kazonga kana Congo yo mutu azo soutenir ye bon Fayulu ye moko bazo sala ye lokote kaka yo nde bakoboma lokuta o babengi na Swahili bongo mutupu yebisa nde baninga na yo pona nino linyi kozonga Congo te Nathalie Sakibino tokezongo tala mboka kitoko botala nana via zongo biloko model 1 hotel ni boema ezo ya bwa esopani tala babisika toke ovandi na place kimbango azalaka ko ya azo sambela azo pema oye ovandi na yo mboka ya kitoko ya model 1 yo kozwango wapi tokenda Duluth na États-Unis tolongwe Minneapolis toke Duluth na keko tala tumama ezo kwebo eloko malongeza te mindele batondi kuna bazotala tout le monde bato bazo longwa 250 km à Duluth zongo ezali kaka tozana babisika ebele ya kosepela
okoya awa oke kotonga mwanda kuna yo bien na mboka na yo ozolia bio ovandi mupepe wana ya bien ovandi okozonga na Kinshasa awa oye koyoka bakelele oyo ya banganda dan yo zopesa raison te mboka wana ti tokosikola yango papa problème eza ya kosikola mboka te et démarche na yo ya kodivise bakongolais okosikola mboka yo moko na lingala baloba musapi moko esokolaka elongi te bozokosa batu ti wapi olingi oasocie batu na malheur na yo na situation na yo oyebi yo moko eloko nini osala ozokoka te vous voulez que batu bacompatir na yo mboka wana tokosikola dans la division ozagana batu combien bozagana bango ensemble yo swanaka na batu nyonso yo zagana ba problème na batu nyonso après telemi wana biso nde ba vrai résistant biso makambo wana te yo koswana na batu nyonso et ozoloba nangake yo nde okobima nani combien d'années tozeli awa ti bobanda kokosa te Kabila kufa kilobi o Kabila komona wana suzina ye wana lokuta yo voilà kana mingi te bokomona yo bino tokopandre bino en public message de ya wada donc yo zo sala combat pona oya opandre bande kona en public et puis ozana pema ngo ya kosala yo nde mukolo kokufa bato bakoyeba ke ozaki malfaiteur parce que ozotala acheter toi tu penses que bazo kufa yo leki bango mukolo kokufa bato bako se rappeler na nini à part du discours et à haine bazo sentir qu'il n'y a rien ya ki congolais bato ko sunga bango il fallait recadrer ça mbote na bande konanga tout bakola nanga na Riwara na radio Simba bao bakola nanga na Sed Media na Mwana Jitu bao bakola nanga na Chofa na Radio Soleil mbote bisika bozwami nazo profiter pour ko souhaiter joyeux anniversaire na maman Nicole Laredo kuna na Paris. Elle fête son anniversaire aujourd'hui. Na profiter na pesa binombote na papa Guy. Yozo soutenir Fayulu, mais Fayulu akenda kazonga. Yozo koka koyate ozo pesa ba réseau soit ozo ki ma famille na yo. Soit ozana problème yozo sala. Awa makambu ya te eza lokuta. Bande konangai. Même s'il y a un problème, admettons, tous ta option wana ki OK. Ba Rwandais bazo occuper biso. Pona to benga na bango, il faut biso moko d'abord to sanganati. Pour que tous à la makasi, il faut tous à l'ensemble. La force des États-Unis, et ça parce que batouana bas ensemble. Combien d'États aux États-Unis? C'est ça la force des États-Unis. Ils sont regroupés, ils sont ensemble. Et devant un problème, tout Américain est agent de renseignement de son pays. Yo violé mon beko, ce n'est pas allez, bazo zela la police, muto akobenga la police ya liboso za oyo amonio. Abiso tozobo mamboka na biso et puis tozava na toko sikola mboka wana toko sala bayaya yingeta ya nini? Yingeta yo bolo ba yingeta yo. Boni boyeko lokuta mikolo nyonso kokosa bato. Lokuta. Et les gens ont pris ça et comme job na bango, bato bazo sala, ozomona haine, ça n'a rien à voir avec les combats. Les combats ne peuvent gagner que dans l'unité. Yamona koloba, OK église, oui, osambele za malam. Tokomona nzambe oui. Mais yo sekisaka nani? Ah, toi tu penses que nzamba kokotisa yo parce que yo jenaka mingi, nzamba yo keli yo boni boyiko. Oteyaka mingi, oteyaka nini? Oteyaka wana yo salango. Lobby, c'était prévu, Vital Kamerhe Bassa m'en appelle. Bah lobby, il faut harmoniser pour la saisine, il y a cours. Et c'est ça le problème qui s'est passé hier. Comme le 18 septembre, makambu ya kosambe ezalaka ndengwana. Et kozalande lelo bosambi mo total eloko wana na mois prochain. Ce qui aujourd'hui le 18 dans le 21, c'est presque un autre mois qui va s'ajouter. Yangona loba qui paie, lobi na expliqué kibino. Même quand les gens vont prier, je vivais ka à sali message, il y a qu'on remercier, ba ba sambela ki ba organiser ki culte pour naïe ainsi de suite. Oui, veka. Hein, vienanga. On peut ça bango merci parce que yoza politique. Na ebindenge yoza laka, oza politique. Mais kuna ba to théâtre rebelle ba kenda ki kuna. Mabina yo mona ki waniza ya mutu azana problème. Attitude ya mutu azana problème mona naga.
na ebite place nini boye bien ngai loko ngana tuna kabino j'essaie de beaucoup plus me pencher à la Bible parce que notre pays est en majorité à chrétien ndi yango nazo tuna baloba place Yesu alelaka baloba Jésus plaira quelque part baloba ils chantèrent et ils partirent bayembaka pe bakendaka mais Jésus dansa namonaka te parce que Paul dit soyez mes imitateurs comme moi j'imite Christ okomonaka mutu akimeli dans l'Ancien Testament soyez mes imitateurs comme moi j'imite Christ bongo mabina oyo modèle oyo bato bakekuna balati ba chapeau bako binela nzamba ngo koyoka ubie mokenaka kosala théâtre na bino nalobi eza théâtre pour preuve yango wana repousser encore à un mois il faut changer il faut vous changer peut-être les proches yafeka nalobaka na bino tozaka na papa leki nyonso nazo pesa kabino exemple parce que na ebi cela prouve et atteste comment moi j'ai voyagé avec Vital Kamerhe dans l'opposition pas Kamerhe de l'Assemblée nationale na ebaka yete Kamerhe de l'opposition tozalaki na ye parce que kuna nde tozalaki na papa leki mbayo qui m'entend, qui ne s'est pas aussi retrouvé quand VK est passé directeur de cabinet, à se retrouver pété. Tata wana kosambela, batuba kolia ya zoliate, kosambela. Et il a été écarté. Mais quand vous organisez même la prière, il faut les consulter. Botika kosala ba comédie wana bozo sal. Comme conséquence, yango wana ezo simbate. Ezo simbate? Botika ba comédie, ndeko na bino, moninga za na place à passe, bino bozo sala ba comédie. Comédie na comédie, rien de la prière. Nakati wana bandeko nanga, toyoki dossier yake Jean-Marc Kaboun, c'est Augustin Kabouya qui l'a dit dans le média, que basolo li mingi na veka au téléphone. D'abord, na li natali sabino une chose. Ceux qui n'a bakanga binoté, boye baka comment aborder les questions. Quand vous parlez d'un prisonnier, mutwaza na prison, boleki na média que basolo li pendant longtemps au téléphone. Na mutwazali banda Jean-Marc Kabunde na Kamerhe. D'abord sur le plan forme seulement. Ils ont fait ça mabé parce que directeur de la prison, ngana kolobanaye qui est égoïste. Ngana kota prison wana. J'étais le prisonnier le plus surveillé. Ngana mona chombote. Oyo comme liberté ndengeni jusqu'à comment na lokola le deux chefs de l'état bazo solo là parce que na mokili oyo batu mingi oyo pesa makana ba information politique. C'est quand il y a entretien entre les chefs de l'État. Aujourd'hui, Trump a causé avec son homologue chinois, par exemple. Oyo komi, bon, et en plus, ce qui te continue d'abord, c'est un prisonnier. Oh, bazolo bake, basolo li pendant longtemps na Jean-Marc Kaboun au téléphone. Bande kunanga. Mon frère Augustin Kabouya. Est-ce qu'il fallait cette communication-là? Il y a quelques jours, j'ai republié notre photo. Il y a parcours na biso parce que toyebani dans ces combats. Bien que biso batambo tokoma ndenge tokoma boye. Tokoma ndenge tokoma boye. Bien que biso bo pembeniza biso et notre média, ce n'est pas monsieur Tambo. Ne fût-ce que reconnaître tokomi wapi. Bo reconnaîtra yangote. Vous avez opté pour créer vos médias. Ko fabriquer ba média na bino siko. Ba bozaki na bango na combat bazalaka te. Ngana habité. D'abord, vous mettez en difficulté, à mal, les directeurs de la prison et l'administration pénitentiaire. Ça, c'est un. De deux, tant que vous avez parce que les lobazolo bake, arrestation, il y a Vital Kamerhe et un procès politique. Yango bazolo. Bien que VKM ko lobby, bato balingité, mais nous avons vu bato FCC ko gene ko visiter. Mais tant que bazolo arrestation politique. Et que vous parlez de son entretien avec Jean-Marc Kaboun, qui est président intérimaire, il y a eu des pestes, le parti qui est au pouvoir. Donc, Bozali qu'on négocie parce que Binonde Moutobokangi pour trouver une voie à Kobimisaye. Il faut tout analyser ça. Ce que nous faisons, il faut tout analyser ça. Et cette réflexion, Félix mérite d'avoir cette réflexion-là. Il ne faut pas qu'on aille comme ça. C'est-à-dire quoi? Le Kola Sololina Jean-Marc,
Ah, le problème est si le parallélisme des formes et des compétences, le quoi les a eu des pèses motobakangisa qui est, eu des pèses balingi babimisaye. C'est ça. C'est ce que ça veut dire. Toi, tu as justice et ça la moussala nango, l'état de droit, ils allaient impliquer ce qu'on appelle le principe cher à Montesquieu, séparation des pouvoirs. On ne doit pas interférer dans ma cambo politique. Si Félix lui-même, vous pensez que Félix est Azana Bolingote vis-à-vis de Kamere? Tout ce qu'il rencontre, VK, Bayabini Nazolo Banabango par rapport à Félix, chef de l'État. Bayabini. Mais Félix a estimé qu'il faut que la justice soit indépendante. Mais quand vous faites ça, parce que c'est un cadre, ce n'est pas n'importe quel cadre, le secrétaire général de l'UDPS, qui dit que le président intérimaire à UDPS Basololi pendant longtemps avec quelqu'un qui est en prison, dont on taxe son procès des procès politiques. Bande Konanga. On parlera, nous ferons des analyses, mais ça va rester là que M. Tambo Alobak. Je serai coupable si je ne parle pas. Je serai coupable. Oui. On ne doit pas comprendre ça. On parle d'un procès politique. Baloba a makamwa Nairobi. Que balingi ba étouffé caméra parce que bayokana que après mandat à Félix, il faut y aya. Nde balukeli y a problème. Et vous passez dans le média, allez bovani wana, basololi pendant longtemps, nanini. Basololi nini. Basololi nini. Boye bisabiso basololi nini. Pour que vous instruire justice, ndenge ya orienter procès ou bien pour que vous sala nini. Nga na éviter. L'isolo angweza sur quoi? Si Jean-Marc Kabounde voulait visiter VK, akokaji ko sala ndenge banemi basalaki, akeko tala na prison, basololi, bon, c'est un compagnon de lutte, Azamut, un acteur politique, Mutu, oyo bozana yena cash, parce que le cash c'est l'UNC et l'UDPS. Ok, otalié. Olie bo banda ko yebisa biso ke basololi pendant longtemps na téléphone, basololi nini? Basololi nini? Est-ce que vous avez ce que représente ce procès? C'est le procès de tous les enjeux. Ceux qui vont éviter. Le procès de tous les enjeux, ils ont procès au Wall. Procès à Banjo News. Sur le plan politique et sur le plan judiciaire. C'est le procès de tous les enjeux. Vous ils ont impliqué Bamakambo belé procès à 100 jours. Et ça procès, il y a la vie ou la mort. Procès wana buzomo. Quand il y a la vie pour les uns, c'est la mort pour les autres. Et ça aussi procès, et qu'on a qui ça. Niveau de la justice, n'a biso zana niveau nini. Bon, tokolo bandenge nini. Wana place babandi. Alors on va kuna mtu ala muka. OK. Mais c'est un bon lobby naïe. Problème est athée. Voilà, bande konanga. Nazo suki sapona koyebi sabino likamumoko. Na ko insister koyebi sabino ke lobby neto zwa kaba audio na bino. Ozana posa ya kotuna mutuna, ya kopesa biso information, ya kosala ba remarque, eza lobby entre 6h et 8h. Voilà. Ba message ezawa na lobby. Bande konabiso ya biaki na lobby boy. Bozo koma na itaga 120 pour na baoba s'enregistrer quitter bobakisi. Ce que nous faisons, tokotia ba liste nyoso à la disposition ya cabinet ya bavocat na biso. Et à tout moment on peut commencer à nous appeler. Mais il faut bolongola na mutu na bino une chose. Ce n'est pas parce que vous avez peut-être na $10, ce qui combien pour na tout s'arranger pour na faire avancer ni ndo lobby que dès qu'on pèse wana ba pèse mongote. C'est une procédure. Et ça procédure. Yango moni jusque là na zwe éviter nanu toyeba ndenge nini tokoji ko orienter nani akozwa mbongo wango pour que eya kolobate ke mais c'est tambo azwaka mbongo asalaka nango nini bote. Et tous les programmes tokobana ko pesa ngo awa na télévision na biso tokomi wapi télévision soki olandite okoti na compte YouTube na biso ndeko Eliezer tokokoma soit na page Facebook na biso Masolona Député nde place misatu tokobana ko pesa bino ba information yango wana. Soki oyoki yango te, soki ba bengi biso, tokoyebisa bino peka na nzela wana.
Soit que ça n'a pas rendez-vous tokei, je suis trop sûr et trop convaincu, connaissant la manière dont notre justice fonctionne actuellement. Bande konanga, bongo na biso wana tokozwa yango. Et avec intérêt. Bah quoi prendre quoi. Même bande koyo BCDC, Banque centrale, ataki pona ba gérer makambu ya diak. Oh ba messieurs 50%. Mukolo moko akolela. Vous n'allez pas escroquer les gens comme ça. Papa boza ba miibi. Hein papa? Mutu ache mbongo na ya bombisi. Opona bimisela ya mbongo, il faut yozwa 50%, ngana zwa 50%. Voilà comment on a roulé les gens. Wana ba Rwandais ne mtu aye ko rouler. Bande wana biso ba Congolais. Bato lokoso ya modèle wana. Bato lokoso. Biaka kosanza. Et la Banque centrale va aussi nous dédommager parce que la banque ne nous protège pas. Tala ba banque et belé bazalia. Bazana même situation. Mais la Banque centrale ne nous protège pas. C'est comme ça na vezani. Parce que yo azali ko représenter l'État. Voilà bane konangana suki sawana kobosa na te pesa moninga sourire. Batutu wana okozela. Bazozela okomona. Bazozela pe lusungi na yo. Mituna yo so sekisa nani. Bato belé bazali nde ko exploiter na politique, ko exploiter misère ya bato. Wana bazobina, azobina pour que bo pese mandat ki mabino. Église ye, matanga ye, et depuis abunga na ye. Et moi tant je vais accepter ça, je vais vous dénoncer, ne vous en faites pas. La politique est la poubelle, il y a tous les médiocres. C'est un art. Plus 243 9 98 311 332. Masolona député, Tokuta Nlobi. Merci.